Botaka interview Werabi, Sankara na place à Rokendete. Toko yaka teke, vina biso mbimba banda tongo yaka répétition, tio yaka wenge, tio lali na wenge, tio lamugi na wenge te. Fallait la masse nanga mi d'avance. Fallait ça automatique. On comprend. Fallait ne na boenga na sepela na bozuna ye. Donc fallait ne ngaza na lelo. Chef singa Sankara, les gars na TVP sanga mso information ya mouvement. Na les gars na bibo. Na salango. Honoré Ken Mpiane pas dans surprise. Félicitations à Fali. En tout cas, merci beaucoup. Tu es que Saint-Vala Paris 16e AFC Ngabino Sankara. Fali au moment na Fali. Ngana koma longolé Congolais na comme celle roi Mundele. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Oye bake et yena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate na vivelo pona Sankara de kuta na sepeli nzambe apa belo na ngate bakonzebele bazana mbongo basaka eloko te nzamba pambolaka ye papa Sankara zo sala ya malamu oyo penza na moni oyo ye oyo na ebite so na koloba ndenge nini ye penza aleki azalaka na esika na ndenga aza bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisyon ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24, minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate mai pepele ya nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali posoki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezomi na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film naza ekosepela penza makasi en tout cas nzamba pambola Sankara na eloko azosala mpona biso posala ngai eza nazwa velo po tindenga naza natambolaka na mokongo ya mwasi na ngai amemaka ngai na mokongo totainga sana Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a
kaka fali yango bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Aïe! Bonne année 2022! Événement! Fête ya bonne année oyo! Ekoleka kitoko awa chez Djonga 2. Ba organiser mo bange na événement. Na cadre ya ko fêter nouvel an. To bonne année samedi le 1er janvier 2022. Eko yinda mabe awa na mo bange na événement fara. Tuna ngai nini? Boko zwa fara ya solo wenge pusana to vanda. Na quartier latin fara awa nani aleki nani abetaka makasi nani abini sarabato dalatina bazali ko bengisa bino mokolo ya samedi 1er janvier 2022 awa chez Djonga 2 nganda ntaba oza kolia oza kobina oza kosepela na miziki ya kitoko pe événement oyo okovivre ezala nanu te na 20 € ya pamba okoti pe ovivre événement osepeli bonne année na yo joli kitoko a moins te à partir ya 20h ti nde concert wana kosila chez Djonga 2 suka na événement samedi le 1er janvier 2022 kozanga te kolinga te babetelo lisolo awa na nganda ntaba chez Djonga 2 oyo ezwami na 12 rue puis Dixme 94 310 Orly awa na kati ya Paris boya ko vivre événement fara wenge pusana to vanda contre quartier latin nanya ko gagner nanya ko binisa batu bonne année. Nzamba pambolaka ye sakaka dekuta azosunga biso kotalama na biso sankara nzamba otika ye te nzamba kopambolaka ye kaka pese apambola ye abatelaka ye nde osela ye aza motema sankara dekuta ye yakishasha esi mokano bamere na balelaki bavelo talaka to fete nga bana nazwa velo nanga po epa papa lelo nazwi velo esanga se naofete na mwa velo ya propre umela valise na ngai ete valise likambo na valise napesaki komandi na ngai velo nangi nazwa velo na ngai lelo boye notenani Komola Mama Marie. Nasengi merci mingi nzamba pambola ya bakisela oyo koka ipana na koka te kotambola bakolo pasi na koba osala boye pona kozwa velo nzamba sunga ye abatela ye apesa ye penze ko sengeli pala na yoke sengo makasi tina motema na ngai na se ona kokumba na velo na ko luka kaka bangi de bakumba kabiso kaka ba kokumba pas difficulté velo difficulté ni noza nango sozo rencontrer bon difficulté na zala ngo oyo nazo tungisa ma ya kovana na ndako na bana esika ezate tokoba kolala kana foroscope place ezate kovana na bana tokoba kolala libanda na zala bana misato ya mi kotala caméra so ozopesa message na bato ya mao bakotala yo
ndenge ozwi velo olobi ke bisika ya kolala eza te. Papa nasengi kela alukela ngai mbongo mpo nazwa esika kolala na bana nazolala libanda na bana esika kokende eza te naza mposa basunga biso apesanga mbongo nazwa ndaku nazwa mwa biloko koteka navanda na velo nazoteka nayebi kolia na bana yango nasengi moto mawa ayeba kosunga po esika kozwa lisusu eza te bafamile bakoma kobandone biso mpo tokoma lelo bendikape boye alors bana mibali bakoma kokima biso bana babokolaka bango nakoma kobokola bango kaka koteka mwa nguba mwa basigarete yango nasengi lisungi basunga ngai na bana mpo nazwa ndako navanda nalongwa bisika kolala libanda. Merci beaucoup maman. Toroya ndeko kebana leka s'il vous plaît nakota na kati tozana mama Billy awa donc bazolanda biso en direct, ça fait vraiment émotionné. Bandeko biso bazui velo oh baza vraiment awa ebele mama posa na ezali papa ngai posa na ngai ezali vraiment ke nazala na posa nazala na velo ponde nazovanda boye nazotambola na velo na okende ko yakanga na singa ezosepelisanga te yango moni nasengaki velo nde yango lokwa na moni boye naza ekosepela penza makasi antuka nzamba pambola Sankara na eloko azosala mpona biso. Mama motuna ezali posa na ezali posa na nga ezali nazwa velo natambolaka na velo kosenga loka mpe lelo nakuta na occasion bopesa nga velo nazwa mpe velo ndaotambola na tika ya bato bosunga ngai. Papa yo mpe posa na ngai eza nazwa velo mpo tindenga naza natambolaka na mokongo ya mwasi na ngai amemaka nga na mokongo touta ingasani vraiment touta kingasani asuka antuka nazobela na mokongo na mema papa ti awa yango nalingeli bopesa ye velo antuka nzambe asunga papa na biso apesa ye makasi. Mama posa na o posa na ngai eloko nalandi pende epa mama Billy asunga ngai na beki kotambola makolo oyo ese ekufa kokita boye pasi kogumba mamona bato bazoseka ngai na yeba mbula oyo nakozwa velo te nazwaka mbongo te ntango nayokaki mama Billy azoya kosunga bavelo nayaki mpo nazwa makolo na ngai yango wana nzambe na ngai apesa ngai nzambe na ngai akopambola ye akobakisa su fondation na ye ekokende likolo. Merci beaucoup bandeko bazawa baza na posa mama Billy tozana ye awa bamama tomoni ndeko azwi velo tomoni ndeko azwi velo olobi nini baluka balusa ye papa zela ozwi velo nazwi velo mpona Sankara de Kuta nasepeli nzambe apamba velo nanga te velo oyo kwani napesi Sankara merci mpo nazwi velo bato bakonzi ebele baza na mbongo basalaka eloko te nzambe apambolaka ye. Tomoni bandeko yaka MP4 yaka boye tozwa ndeko awa ndeko mwasi zela ndeko mwasi baluka oti ko réclamer tout à l'heure tomoni ozwi velo impression na yo to esengo eza nini? Esengo na ngai eza mpenza nde naboye nazwi makolo na ngai naotambola tiko na kimia mpenza antuka nzambe apambola papa Sankara na ndenge moko impossible azo esu ya koleka po abenga biso susu apesa biso bakisela biso so esengo makasi. À part velo difficulté nini so ozo rencontré? À part velo on naza nango lisusu ke ezosusika oyo nazosalela biso boye atika biso te akoba na kosalela biso atika biso te po ye nde moto apesaka biso esengo. Tomonani boza ebele est-ce que bassociation bokendaka bahandicapé basokipaka na bino mpe malamu? Basokipaka na biso malamu te awa nde tomonaka selo ngai vraiment nde naza boye namoni ke papa Sankara azosala ya malamu oyo penza namoni oyo ye oyo nayebi te so nakoloba ndenge nini ye penza aleki azalaka na esika na ye ndenge aza nzambe apambola ye mingi. Ebona bandeko mosusu ona bazwi te mpona bandeko mosusu no oyo bazwi te naza kondima ye te bakozwa mpo papa Sankara akosa te alobaki ayele so avelo na babeki aye nango teke nayebi bango mpe batikali bazwa. Tozwa mama merci na MPK Dominique Mulumba yaka boye tozwa mama tomoni mama ndenge uti koloba ozwi velo
ndeko mpe azwi velo sikoyo sentiment na yo esengo makasi mpo na oyo makolo na oyo mama bili asaleli biso antuka nayoki esengo makasi ndenge nazwi velo nazalaki kolela velo mpena na mai ya miso nakozwa mbongo wapi onga nakoki kosomba velo me lokola mama bili asaleli ngai apesi ngai velo nakumisi nzambe nzambe apambola ye abakisela ye mikolo azalaka kaka azalaka mpo ayeba kosunga biso bato tozanga nzambe amona ye. Merci beaucoup toza pena artiste comédien junior oyo aza na œuvre oyo topesi mbote junior mbote yaya tomoni yo awa na fondation Billy oyo boye vraiment kosoutenir bahandicapé physique nayebi te baimpression eza nini baimpression eza ya joie komona ndeti mwana ya moke boye aza na handicap abénéficie mpe na beki en dehors ya bamakambo mosusu oyo Billy Fondation eza na baprojet mpona kosoutenir bapersone vivant avec handicap donc eza baœuvre sociale moko esengeli koappuye koencourager maman Billy akokaki kotikala ne mpe na poto mais ayi kosunga bapersone vivant avec handicap en tout cas eza likanisimo oyo ya bien nzambe apambola ye na baaction sociale azosala. Merci na Billy Fondation, merci na bapartenaire nyonso basankara de kunta et les autres. Merci. okotika biso na pensée du jour nini ndenge tomoni présence na présence na ngai lelo na koloba zanga mbongo mais za na bato zanga mbongo za na bato donc maman Billy se met à la place des autres azana handicap mais elle vit comme une personne au azana handicap, elle compatit na souffrance oyo ba difficulté bandeko bazanango. Voilà un peu. Tout le monde a peu bazara négligé ndeko junior. Toujours négligé na gouvernement na biso tout le monde dit déjà que bazui makanisi ya rosala ministère moko et yeba na ko kiper juste des personnes vivant avec handicap. Pourquoi pas dans l'avenir ko insérer bango pe na kati ya ba gouvernement pe na ba bureau à l'état parce que atama kolego ça a un problème mais mutu ezo sale. OK. Merci beaucoup l'artiste junior. Nous continuons déjà ici. Merci beaucoup à Dominique Moulumba Kankou. Papa, merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup encore. Bonne maman. Papa, merci. Naboni ozu vélo. Merci na papa. Obana kolela papa. Vélo wana kutu nazana ngo ya batu na defaka ya batu na mema papa na mukongo. To uta kingasani asuka dala lelo nzambe asali biso ngolu apamoli biso apamoli pe bino nzambe oya lola biso to bondela na sentan akene na bino kaliboso bo simba bengele en tout cas suka ka lelo te bo sunga biso mikolo nyonso tout. Merci, que Dieu vous bénisse, bonne journée. Vous avez combien? Nazana 5 enfants. Na papa Ali ene na biso azana 5e des humanités coupé couture oya maboko azana 5 ans en tout cas to futela na biso ndako awa na moma o babengani biso tozana esika kokende te kolia na biso to sengaka soki na sengi te to kolia pete na tambola na papa na sengi bino kaka merci. OK tokozwa papa pe aloba juste un mot na e mbote papa mbote tomoni suka zu vélo nazi vélo na sepeli na onyoso nazaki na kondima te mais nzambe nde asali grâce na papa Sankara na ndenge aye kokabela biso ba vélo yango la pesi moyen merci mais ande eloko kopesa biso mpasi longo ati place biso tozalaka moyen de transport nde eza mpasi nde mpo tolonga na ba vélo oyo toki okoma na ndako yango nde ezopesa biso mpasi mais nde napesi merci nzambe apambola ye. Merci beaucoup. tokozwa pe mama tomoni mama yo po ozwi vélo na nazwi te nayebi te mama yo pe na ozwi vélo te tomoni awa epesi désordre awa nous avançons. Merci beaucoup à Dominique Moulumba Kankou. Nous avançons. Je pense que la fondation Sankara de Kuntawewa et la fondation Billy sikoyo bazopesa ba remise ya biloko ya kolia namoni artiste junior o azawana pona œuvre d'humanité oyo vraiment merci beaucoup na batonyo sur présence na bango ezalaki awa bakaboli ba vélo déjà tozokende sikoyo na remise ya biloko ya kolia tomoni la fondation Billy oyo baza na biloko ya kolia déjà na maboko. Merci beaucoup na Sankara de Kuntawewa o tozalaka pona ye accompagné na fondation Billy
Dominique Moulumba Kankou, nous avançons Sankara de Kuntawewa avec des enveloppes. Nous sommes là, nous sommes en direct. Sankara de Kunta maintenant à repartager. Et pas à Bassour, et pas à Baba. Peggy Titan le parallèle qui est là présent en direct avec Sankara de Kuntawewa. Nous sommes là. La Fondation Billy, merci à vous. On va procéder déjà à la remise. Déjà, Maman Rosoa, chassé na enveloppe na yo akokene déjà. Tous continuer. Ah ouais, chassé. Ah ouais, ça c'est quoi pas bande qu'on a besoin de benga baba. Merci l'artiste Junior pour cette œuvre d'humanité Sankara de Kunta, la Fondation Billy, ouais, la Fondation Billy parce qu'on a accompagné l'artiste Mounene, Yango Todo, merci pour la présence. Merci beaucoup la Fondation Billy Fondation. Oh, vraiment, œuvre d'humanité, Salami, grâce à Sankara de Kuntawewa. Alors, Maman Billy, tout le monde dans la ville qui tient ça encore pour toujours. Et un mot d'abord, on a demandé à la biso, on a la compassion, on a la montée, on a la immaculée, et tout le monde a activité, on a sali à la boulevard du 30 juin. Et ça, le nom de nous, on a des Congolais, Congolaises, n'a pas su au monde. D'abord, on a commencé dans Nzambe. Pour Nzambe, nous allons mettre à toutes circonstances. Comme on a fait à Kinshasa, il y a grâce à Nzambe. Parce que si Nzambe était en train de se sauter, il faut passer par un moment très difficile. Nous avons des malades qui ont été na poto, qui ont été belé. D'autant Nzambe a télé Singapour. Il faut d'abord nous remercier vraiment. Bon, comme d'habitude, il y a des bikara. Ils ont ça dans les lotés na mesana. Sala 2 ans à Kinshasa depuis 2009. Il y a un souci vraiment avant 2022. Il faut que les locaux. Il y a un moment qui est quitté pour nous pour voilà. Et nous avons dit que nous avons en tout cas, passe. Ça n'a pas si makasi. Et le monde a battu na ebate. Na linga omona moto za na pasité na ebate. Donc na linga na za bien boye, ndeko za pembe na pas za la bien. Babiloko oyo ndenge na pesa ngo bato te. Biloko oyo ezalaki kena kene pesa ngo bato mususu na Bakongo. Mais comme par hasard on le kana boulevard na moni moi si moko on a pesa ki chaise rolante mutaliboso. Na lika boye na babele sala nga passe na tuni mama ozana vélo tabi mama na za na mbongo osomba vélo te. Na tamboli suna muli mususu abi mama na za na vélo te na bi non faut na sala. Ndene ko tuna bango na zu adresse na bango. Après be ko bisanga mama toza ebele. Nebele wana po penzo kanga biso fo luka Sankara de mtajira bango yango epusaki nga na benga Sankara loko nazaka na numéro na ye aza pe amina na Facebook ne ko benga Sankara na ibiseki no nga za Mabili Fondation bien maman na ebio to sola une fois tout ça bon mais ça te faut to kuta to sola comme ça to sala action nde to kuta na Sankara to yoka to se planifier vous savez programme na biso ke to kuta na lelo samedi yango to sali yango. Alors, c'est pour quel intérêt Maman Billy a tout ça acte à boyer de charité pour tout le monde souvent muta uti poto ayi Kinshasa ayi nepo à l'Axabiso Bilamba à Kende na ba grand hôtel aliana bato yo baza komba minaye et à sopa masanga na baterrasse do mona ke mona poto ayi à l'Axabiso Bilamba mais yo yé ko sala acte ko kabela bandeko. Alors pour quel intérêt au sala ko kabela bandeko yebi bangote ni famille ni avenue ni quartier voilà. Bon na sina lobango balebele maman nanga za handicapé. Maman n'a pas normal, a boti biso c'est normal. Mais tant a boti moi la souka après 2 ans tomba malade. A ça AVC a kuma capé inapte. À partir wana nga za na âge de 10 ans, esprit wana ila nga ka na so na koli fura bana sunga bato bazana ita maman nanga. So na koli fura bana sunga bato donc ezai pika ya makila parce que maman nanga mo pe abana ko sunga pe bato. Ba ba yebi maman Monique na matadi ba yebi abana ko sunga bato. To likanisa na kola na malembe même avant na kende poto na bana déjà ko sunga bato. Vous comprenez? Banda nazala na matadi nazala déjà mutu nasala ba faire nanga avant que dépoto. Donc nazala ki peso na moni mutu nanzela na voiture nanga na hôtel manazui mutu na memie. Ils appellent edit. Na banda osala ngo banda kala. Na moni pe mama na kuna passe le oleza te nazui penda loso na kangi sardine na pesi mama na lamba. Mina ndo bateke un jour comme munene bo. Omoni des elo kama kila na botama nango na koli nango ti lelo pe.
et c'est déclenché. Mon solognon soto mono kabi possibilité au bandaki au continuer et puis aux autres continuer pour en ambition avec ça n'a pas projet va calculer ni aux autres pour la bande comme batikali. Alors mon solognon soto tout les gens bateau peut ba contribuer ou bien ezaka ya yomoko na musala pas si na papa Michel to PC ba mode belon ta la biso depuis Londres. Alors mon soloka ya bino moko famille couple na bino te ndebo ya ko kabela bande ko bien ezapela bateau ba contribuer pour que bossa la likambo. Bon, d'abord on a salaka. OK. D'abord on a salaka tant on a un salaire na ngai na bomba moi ndambo chaque fin du mois na bomba chaque fin du mois na bomba ndambo. Et puis ngamo na bana na ngai prochainement on na bana ba yo sala pe action moi makasi awa. OK. Bana bazo ko se préparer ba voyage quoi année prochaine ba yo sala action moi makasi donc eza iloko moyo neti ya famille nanu ba tiaka nanu. Après baninga pe basunganga bazali baninga na en tout cas ba ipolanga makasi à Londres wana bazali na Paris bazali na Belgique nazala mami Michiko ye auta penza Belgique aye na karna ya tondisi ba spaghetti ba pâte ba nini aye nango penza banda Belgique aye ko pesa mama espé na Paris aya ka penza kangi bilamba ba pâte ba nini uti penza France ye nazala leki na Paris mami mboko ye penza na leki na Blandine mfumuka mwana ntuka na biso Blandine ona pesi mbote na mbali ne papa René Blandine na papa René wa mbote pe Blandine na mami mboko bango penza basangi so moni ba pâte nyonso wana moni wana ba ton wana e uta France ba kanga penza carton munene ba tiango na agence ba mo ba futa mbongo na bango na Londres n'en parlons pas voilà na JP Mindia grand prêtre à Londres ya JP Mindia ye penza tiara penza vrai bazule mso $300 bibilima kino pesa batna ko ba souffrir nzamba pambola bato nyonso ya JP Media nzamba pambola yo na moni pe mafatu ezala batu na ko pesa exemple mama obo mafatu donc na komi na Kinshasa mais locataire ne andako ayi ko futa mbongo andako pa nanga abike mama balbina ko pesa $100 na konta mbongo andako kene ko sunga batu mafatu nzamba mona yo na acte salaki ezaki penza ile ko mo sipi na vandi ba elinga mbongo ma kene ko sunga batu Mami la promesse Boumela Nzamba Monayo Clarisse Collet ba grande dame à Londres Esco bango wana ba Clarisse Collet bongo nde on a hôtel bozane mikolo ya il fallait zala awa il fallait zala awa musala ta ya za terrasse munene ya za terrasse munene il fallait ya mais lelo ko za samedi oyebi kaka ba terrasse futande lelo Marie Claire il fallait zande ouais il fallait zala bipesi mo contretemps en tout cas merci na Clarisse Collet merci na Doudou maman Nicole na pesi mbote na pesi penza merci na ya izo ya nanga banda fondation banda tikanga te contribution na ezanga kate ata na beleli te fatu na biloke mkonini leki nanga meta nzamba mona yo meta bisau meta en tout cas umela bango batuna kate bango na senga te donc bazala kake mabili oke mkonini mabili meta en tout cas trophée oh ba pesinga il faut bana na simbi swangole kinanga meta na Manicole mère Santa Manicole umela penza donc bazé belé ba onom ba Rachel Mbadou bato bazé belé ba soutenir ngai do so la tangi ba komba batunyo sote tam so na zo pom na ebité so pesa nga mota na tanga ba komba ba ndeko ba soutenir voilà et prochaine activité ezanini ozo penser nini encore na ba demini mboka na biso aussi le bala bande surtout ba tala biso o ba yibi mama Billy o ba yibi fondation te o yibi sabango nini ba oyo to benga ka bango pisse ba immaculé wana o yibi sabango nini. Bon d'abord on a tuninga na sa prochaine activité ezali pour chaque année na salaka nga benza chaque année so na salte ezali na côté le kwa nyongo moboui on comprend au 2 ans na yete tant on a été 2 ans ezaki suite à Covid. Au moment où on a tout bougé qui ne bougeait. L'année prochaine, action ezali, mais on a noté surtout comme prêt au benga bino boya. Tout ça, mais tout ça on a des ordres de beauté. Si quoi vous allez tout ça on a ordre, trois ou quelques bateaux, tout le monde baza on a passe ba o baza na vélo té. Baza même pas na beki, to mobiliser ba ngata 20 ou 30, to ko lokabenda place moko ya bien to zoa place to louer, to bengisi bango. Donc vous allez bongo. Il ba bande wata la biso. En tout cas, les lois de Koba la biso surtout bana poto Congo bat ba na passe. Na mo ande to saka na mbongo na poto pona bilamba, o mo ande ko penza moi 3000 akika asombi sac, 5000 akika asombi sac, asombi bilamba, en tout cas to penser pe na bande ko na biso. Biso so zaki na mboka oyo. To bi passe za na mboka oyo. Biso so bien, to so lia bien, to so la tete ola la ba condition malamu, mais za bande ko mususu autant bona beki bakangisa singa. Entre temps na poto mondela zo boka beki.
oko lokota benga mabili ngazwana ngana kwa nga sonité voilà tango moni chaise roulante mwezo yenga na balabala ozana voiture lokota on tshela voiture benga nga ozana bilamba benga nga bilamba ne so bo moni to kabiwana iza batu bapesi ngai OK ozana loko benga mabili fondation na page na Bili fondation na Facebook na Bili Vumuka na groupe na BBV OK pour comme message na 24/24 na Facebook phone na na kanga ngote ça fait déjà numéro ezali 0044 74 24 62 87 17 0044 74 24 62 87 17 ndeko na ngai ozana $20 ozana $10 ozana $5 sunga Bili Vumuka sunga tosali action o écouter mbongo ebele biloko na po elongwana na Londres et ya Kinshasa na futelango presque 1500 livres na futelango 1500 livres ba chaise roulante na bomoni wana ba carte po esilité ngano to kende wapi to kende pa mama na mama c'était lambo wazanga maboko na makolo tozala mama Rose tozala maboko voilà mama Rose kutu tozoki trophée ngana ye OK oui et puis parce que trophée moi sabouane pour mama wana zala maboko te mais atongaka na makolo alambaka na makolo maputa na ezali enveloppe na ezali donc action na esilité tozali action o écouter mbongo ebele Yves to écouter mbongo ebele so na lobby ngo ba ondima te ka ba enveloppe to préparer 100 enveloppe 100 o to pesi bato ça c'est enveloppe wana ezaki muta osomba desoso makala pondu na loso totie na 4 comprendre donc to pesi na mutu 100 personnes et merci na Sankara de kuta nzamba mona iba to kanza Sankara za aventurier te ngana kena ndako Sankara na kutie na bana misala na ye na ba travailleur na ye ayambinga bien papa responsable na bambo na 5 bambo na mona kite poma na banga na biseke bambo kanga bambo pardon Sankara yambinga be pe Sankara bakisi OK abakisi mbongo na ye asomba pilcha asomba sukali abakisi vous comprenez nga na tie ba enveloppe na tie loso bilamba ba beki ba chaise roulante ba spaghetti ba sardine au moni Sankara bakisi ba pilcha bobi pilcha des achers na poto déjà pilcha des achers bon voilà 140 mona ye vraiment mona ye pambola ye Yves yo pe umela yo to leki na penza banda mokile banda umela Yves yo pe no leki bakima batika biso malele watash batika biso voilà je reste comme ngai na po messenger réseau salate je reste comme linga mère oza pina tindeli numéro on na tindeli on na système on doit comprendre nene ofongola ngo na capturer WhatsApp na nga na tindeli mais azomona nde ofongola ngo te je reste malele na robo sana te petit na umela bakima biso vraiment tala bakima biso mais yo toza kaka bato to benga Bili en tout cas Yves bosa na yo te Bili toki kuna Yves wana ngale msuna mbeto hôpital oka mutabengi nga Bili Yves fa umela Yves aleki na ngati Yves so kwa ina midi benga Bili na doki na midi 5 solution fo zo matala yo merci beaucoup bandeko oyo ba contribuer ki pe maman et ça va tout bien en tout cas oui merci bandeko contribuer ki en tout cas nzamba mona bino nazana mama ya izo na ngai ya izo musaleleki munene ya musaleleki munene makasi penda ya izo umela na contribution na yo ya izo dikuiza umela Clarisse Cole bo umela ba grande dame à Londres zande binote ba Clarisse Cole Doudou maman Nicole mère Abou Pia maman Nicole umela leki nanga Monica Meta Monica trophée zoyati trophée na diplôme talaka mabili maman sociale na mérite ngo na mérité trophée nanga Monica Meta umela mami la promesse ma Fatou umela et puis na bosani pété leki nanga Honor Kati Esao mami Mboko Angèle Kikaya bo umela Blandine Vumuka Gaita Vumuka de Londres petit frère propre yo nde bango te penza na disu mobile nanga Michel azolanda ngai Michel penza merci na contribution na papa tosa musala nzambe ko bosa na bola mona biso te vraiment Michel nzamba mona biso zali bino nyonso napesi bino mbote merci na ebite na bosa nani boze ebele bazo stelenga funa kata bo umela bisiko bozali mama Claudine akine mwasi ya papa François umela bino nde ba membre de soutien bo Simi Fondation et puis na bosa ni te ma famille association ya ma famille Fifi Body leki na Fifi Body na bosa ni pe yote na mobile na pa fema na association ya ba ma famille association ya ba dynamique women ba femme dynamique bo umela na bosani te bana bwala bandeko na ngai ya bayombe ya bana ngaliema bana bwala merci na contribution maman Esther merci église prince de la Pérenne bo umela bino nyonso merci na muto oyo pasunga ngana ba chaise roulante
maman Esther et papa Christian na mwasi na yo boumela penza merci beaucoup. Non bola mo fo félicitango amoni lelo bato za ekala msusu na ekiri mo mso bakulu na babeta mutu mo lichette ya makasi na obeta lichette so abeti na ninga mupanzi litoyeke so abeti na ninga nini mbata li nte lelo eza makambo wana te eza makambo oyo bolamu il faut bato ba comprendre que lelo kozana poto c'est pas dit que mso bosani bandeko kozana poto lelo tona ba facilité okozwa pe mso mwa beki okozwa mwa fauteuil roulant okozwa mwa lamba okozwa mwa frigo babwakaki okozwa mwa nini biloko wana nyonso so tokomo penser na mboka na biso eza vraiment eloko mwa bien ya mo tobeke non to penser na mboka mama vraiment fondation Billy oyo yaye kosala eza vraiment bien atala ngai na baaction nasalaka amona ngane nasalaka déjà chaque samedi na boulevard pona ko sunga bandeko na biso baba bandeko na biso aveugle na bandeko na biso handicapé ou vraiment handicapé physique et sali ke alobi en tout cas il faut ya na assister yo Sankara et ça la nga plaisir na bino et ça la vraiment bien ayaki na biloko ko ya nango ba fauteuil roulant ayina ba beki ayina biloko rolia aype na enveloppe na ye en tout cas nga pe na assister ki ye pona mona ke en tout cas idée na ye déjà il faut to soutenir yango yango moni lelo to s'organiser ki to yaki to pesi bato to ko pesa mais bato ba kokite pour bato balekaki tellement belé combien de personnes normalement to prévoit 300 personnes mais bato ayo bimela biso na ba komi lokola ba 1500 personnes donc so to fanda ki so to ngoma na ba 5000 personnes omoni payo yo discrimination da makasi bandicapé ba kipa vraiment bangote donc yango moni ke lelo ezo senga ke biso bato to ali banda to mona ke lelo bandicapé bana poto ba rémunérer ba futa bango mais o baza awa eza fo ba ndo senga banda bando tambola zo senga biloko ani so foto longolango parce que lelo mutu msusu akoza handicapé physique mais il y a un accident un pas beau tama bongo tout comme goyela ngai goyela pe bino bo interviewenga sanga koma tama na fauteuil roulant nazana nga bien lelo na 6 interview ba tutinga pe makoleke siko biloko wana nyoso foto comprendre que non batu wana ba bandeko na biso dezo senga ke tozana bango bien kozana bango bien il faut to assister bango ko assister bango il faut ko yana biloko nyoso o eza bosenga na bango ya omoni ngala mona ke mutu nyoso oyo ayaka pona kosunga bandeko na ye bana Congo ndeko wana na poto te ndeko wana Congo non eza le double triple voilà donc eza vraiment le moi bien en tout cas na félicitaki mama Billy Fondation ndenga ya nzamba pambola ye apambola libota na ye apambola famille mobimba pour azape na ba problème ba pe na famille mso ezape na mbongo te masali wa ko sala il faut ko encourager bato bana Londres au monique ko assister ye à travers fondation na ye en tout cas bo salango na senga vraiment ba Marco Zefondo ba mami Silimbi ba tonton Tsusa ba tunyoso oyo ba gote mascot ba tunyoso baza vraiment ba Koko Arafat Magizembe o baza na Londres boko sunga Billy Fondation bo sunga ezalelo ka bien en tout cas na féliciter moi siwana pona nga en tout cas za mamate aza jeune fille mais moi na moi sinan ponde balobaka non parité moi na moi sia ezalaka faut mswazo mbongo asani mais parité ezake yo besoin eloko no sunga bato bientôt bele bana ngote mais c'est tout plaisir makasi nazo non na frère Samuel voilà au plus c'est un plaisir maman aye a présenter biloko au bogeti la handicapé ba orphelin ba veuve mais yo contribuer les sous na baksa mbongo no na kati frère Samuel le bioza responsable à côté palin ba travailleur et kamousier bon moni bon la seconde bon 5 te moni lelo elo moko batfo ayebake voilà image to ana ona casquette to ana ngo et alors quoi bino baba journaliste boko sa ba polémique peu importe mais bozana moi ki bomoto na bino donc Sankara de Kunta nazana moi ba image na nga mususo bato ba ibinga pe na ba approche ba ibina ke te frère Samuel frère Samuel dans les scènes tant mama ye na biloko na ye ezape na biloko oyo esengaki ke faki to bakisa o ezangaki siko faki to sanini fa pa na loba mama pesa mbongo na yo te wana ekomi lokwa ngape na kozwa lipamboli te lipamboli ezalaka eloko bakasha yango bawelela yango donc ngape nawelelaki lipamboli na nga nabakisako na kobakisa mwa 1 nasalako na kosala mwa 2 ntina suka mpe ndenge ezalaka mais en tout cas eza eloko lelo en tout cas mpo na nga moto azotala nga so omoni moto mo azolinga asala action so ata na 1 euro tya
soko memisa tanzungu wango atia na mutu memisa yebango ke mutu nyonso akontribuaka na lipamboli même bino nde boyotia micro oyo yebango ke boza protégé boa pe sauvé et puis boa béni amen bato ebele bayeba yango te ezaka te mposa mbongo ka ndenge oyo ye bato baotala yango yebango ke bocontribue na lipamboli. En tout cas merci na Mama Billy Fondation responsable toi de ba responsable po bate bele bamona biso emsu na ndenge moko me tango bamona ke Sankara de Kunta o bamona lokwa liboma makenda amema bato na bapoto Sankara de Kunta asalaka babolamu oyo akabolaka bato Sankara de Kunta afanda Sankara de Kunta afanda kasalaka boye asalaka boye donc eza biloko oyo fo bato va comprendre ndenge nini makambo ezali quoi. Voilà, ça va terminer. Absence totale na yo na ba répétition na ba séance répétitive ya wera son. Et comment dérangement batu Sankara ngo alinga bongo na pela motema solo, to bongo motema solo. Ozo ya gatina ba répétition ozo mona na te. To ebite en fait eza nini? Te wengeza ndako na biso. Okay. Wengeze logo yo ndenge so bato bakanga maloba Sankara loba to loba ke toza fidèle jusqu'à la fin. Toza fidèle te ko bandi na ndambu soki si na ndambu te. Sankara zana ye. Mais Sankara pe ana ba engagement. OK. Donc cela veut dire que toko yaka te ke vi na biso mbimba banda tongo yaka répétition tio yaka wenge tio lali na wenge tio lamuki na wenge te. Eza pe ke air moko faut un exemple madame nanga monanga faut ba nanga pe ba monanga il faut pe makamna sala ba handicapé na salango il faut pe msusu faut na sudo voilà mais zaka ke Sankara zana ye mais sauf que naza vraiment la makambo eza ya minene na osala de faut na sala école de formation ya ba handicapé ba ye ko l'informatique donc na boy na obeta moi ba aller retour na osala makambo ke na salango kibomoto nange mona na mutu so afandi Sankara wana aboni ko loba sala nini te tika asala école de formation ba handicapé te azama yeli Sankara wana sala ni te Sankara kutu nenga za na sala boy donc Sankara naza mutu na sala école de formation ba handicapé et puis na sala resto du cœur o ba doit endolia gratuit déjà depuis voilà ba doit endolia gratuit et puis ba doit bosser en que moi nanga année prochaine à kendo tanga aux États-Unis. OK donc so na bando betela tetembete na lo ba ke moi nanga projet ako tanga aux États-Unis ko biloko na nyoso so na bel bando betela bino mbongo fo futama donc naza vraiment concentré mais musique tout à l'université aux États-Unis c'est pas donné en voilà $50,000 voilà 50 muke so na betelio o nyoso fona futa les autres sengake makamna osala nanu faina 600 mais rien n'empêche que wengeza mouvement nanga we ravie nanga patron nanga o lelo na minute oyo biso to na place bosa botaka interview we rabi Sankara na place ako kendete yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP oyo ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa ozo tuna ngai soka zali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Ribuku l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio le patron de business class. Effectivement, dans la place n'a aucun dété. Nazawana Nazali, mais Sankara, Massa. On proposé place, c'est pas fallait pas battre Missous. Fallait la masse, n'a mis de France. Fallait ça automatique.
On comprend Fali nde na boenga na sepela na bozuna ye na sepela na leadership na ye na sepela na musique azo sala lelo Fali pour moi c'est un frère. On comprend batebela mso ba ko comprendre nango tout ko pe ba ko comprendre te. Donc Fali ne ngazana lelo chef singa Sankara le kana TVP sanga mso information ya mouvement na le kabina na bibo na salango Fali a ucho beta ba Guinée abeti boyeboy mais na zepa wera. On comprend so lelo msusu héritier watana babi non Sankara ndeza bona minito yo ngai naza msu na ba Côte d'Ivoire naza boye naki na bezo salanga na koleka pe na salanga bite héritier watana be abeta boye donc cela veut dire nana batunanga o ba ko senga pe service mais excusez vraiment mais pardon mais na expliquer batuke biso maison meza biso Sankara de kuto boyebi na image wana boyebi ya wera toza toujours pas wera totikala toujours pas wera Gof Kizola aki ko baloba ni ko soutenir yo et pas trésor lumière a défendre ki okuto ba a défendre que koza mwana wera ko soutenir te ko défendre pété nga Sankara de kuta na image ya wera na otika na image ya wera mais lelo na si sa question pardon mais lelo wera son ninga zawana aza moto yo ninga fandaka na yebike soka dinga cha deux personnes aime ça au changana mampata donc on comprend déjà la fidélité na ja confiance so za ka lia pena soupe mo yelanga soupe aime ça ko lia yanga aime ça ko lia katakata aime ça ko lia docteur Pichu Muzonga ko lia Sonika Mana na le na sens que parmi bateau wera na ngwa confiance donc naza pena parmi donc ezaka kelelo ba fanatique wera son ba fanatique maison mère boy baka ke na aussi ça no magam na aussi ça 2022 na ozongela magambo normal un mot pour la Kente n'a pas autre bala rapidement tout le monde peut présence à Fali en tout cas félicitations félicitations na Ken Piana et puis Fali aza muto batu aza muto lelo à honorer vraiment en tout cas Fali aza muto à honorer déjà batu nga na opesa vraiment félicitations na Fali Poupa et puis entourage nenyo so ba Coco Dilasso na pesi ba viens nani Edi Badiata pardon na pesi dana boduka ba salam to pesi ba Fergani la merveille ba Mano Lubaki ba Soule Kauka boss les boss donc lelo en tout cas Fali Poupa za motoyo akoma na mentalité mindele honorer Ken Piana pas ngeza surprise te félicitations à Fali en tout cas merci beaucoup to ebige Saint-Vala Paris 16e FC Ngabino Sankara Fali obomona Fali ngana koma longole Congolais na comme celle roi Mundele mais en tout cas félicitations Ken Piana faga bala ils ont vraiment bien makasi bisope to l'un exemple on a un jour pour to bala voilà Sankara écoute pour finir bah tu pena bazo mona beaucoup plus Sankara au tika le rôle ancien la musique ancien la maison mère mais apparemment aux autres on le bandit vérité mais on dirait aux apenda té la musique comme il a ba vision mususu et ça aux autres masquer na ma musique to ba vision non mususu olinga comme sango jusqu'à ce que o réaliser ngo po o planifier ngo bato ba mona Sankara azana ina ba vision mususu to ezanini bena so moni ba vena biso ba pacho panda uti na musique akomi na politique bomoni ba vena biso lokola ba batebele o bazana na politique bazana na musique hein omona ke lelo ba koma pe na politique donc musique et zwaka batutu musique yaka ezwa biso ba Sankara te pona nga en tout cas so ba doit comme mona ke na omo za trop na musique te bana raison parce que na ba vision o il faut na sala ba vision faut na sala ezake il faut na sala école de formation il faut na sala ba resto du cœur il faut na sala makambo eza humanitaire o eza egesunga batu eza pe na mapamboli belé musique ezaka to ya na polémique eza identité ba ebeli biso mais kotike loko o pena lobi okufi bato babena te Sankara afingaka bato eza otike loko te Sankara sala polémique otike loko te mais Sankara tike école moko awa bandika pe batangaka Sankara tike loko mo bato alia kofele donc eloko to wana besoin yango totika lelo yango wana kibomoto mais o etikali en tout cas na ndenge vraiment que ya musique toza na biso donc bénéficier de la musique olingo kota pe na angle nazalaka déjà na kati ya makambo yango mais sauf que lelo tokomi na besoin peke bato ba comprendre pe parti moko ya kibomoto na biso bato bayebika ya Sankara chrétien Sankara
polémique, Sankara musique, Sankara wera. Mais est-ce que peut-être que Sankara kota bolamu. Voilà. Parce que toi on a besoin pour so mutamoni que Sankara kota bolamu, yé pas oliga sala bolamu, tala batu loko akutu ba Sankara. Basali bolamu atenga pena sa bolamu. Voilà. Po biso msu ba considérer biso na côté mo boy moi mame. Voilà. Si ko toi on a besoin que batu ba mona ke ko sala bolamu loko kotisi nzambe nyongo. Voilà. Nde to ba kotisa nzambe nyongo mo nenga futa yo en désordre. Voilà. Lelo pesa muninga sourire. Tant nzambe wa likolo ndenge oza ko contribuer déjà tout ninga pe ba question. Voilà. Oye mutomso pe a bénéficier ne loka ko bénéficier. Voilà. Donc ça va relever la mingi aussi c'est pour finir au Gérard Batouana nous son ndenge ni to moni les ordres to moni ndenge bazali Batouana tout au Gérard bango ndenge. Bon to Gérard bango na moi mukio to zanango po baza soutenir te na mboko yo. Mboko eza mboka moko na ndenga mabete so pe na nzamba tunia bandobo mamukili na bandobo makongo. Oh ya solo. Ah si bandobo makongo parce que toi mitema mabe. Toi na ba millionnaire na mboko ba kipaka bandikapé te. Toi na millionnaire na mboko ba edaka batute. Toi na ba politicien na ba konza mboko ba sungaka population te. Mais toza na bato mswane lokote, loka Billy Fondation. Tant na bien le côté, c'est pas dit qu'il y a le côté. À comparer msousu na ba konzi. A le côté. A super bon la politique mais na moi mukie. Msou asalaki musana ye, a économiser ki aya bando sunga batu non. Faut sunga pe ko féliciter moi swana. Na ndinga mabete. Ya ngomoni lelo tolobi ke biso ba Sankara. To na mboko yo. Na ba projet belé. Est-ce que ba konzi balanda ba kambo? Yo ka balanda te. Balanda ka. Mais bah ça la ngoté. Est-ce que vous pouvez approcher à bango? Il faut qu'on approche bango. Approcher bango pour na ozo. Yo za na ba beda sour déjà. Ozara na ba site boy mandara malion. Ba toto na bango. O ba sunga ba mukie. Mais o ba zebele na mboka to lo ba ke handicapé na poto aza rémunéré. Au moins ba futa ye po aza da handicapé. Ba déclarer à msusu aza msusu ababenga onani. Ekimi, Toria. Donc, va déclarer que ago salate. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que nenga go salate wana. Bino ba futa été. Donc Moussa nezani banda ki mandicité. Sengaka Congo mobimba. Bato msuba na balabala bana boulevard ba tout abango. Bo sunga bango te. Yo mponanga biso ba Sankara. Il faut pena bato afandi abino. Mukonza mboka ayambi Sankara. La première dame même sous de Denise Nyakero ayambi Sankara. Msomoni bena premier ministre nga oyamba te pona biso to sala studio pona ba misien. Te yo oyamba nga pona biso que no faut ba hôpitaux, il faut ba centre de formation, il faut boyer. Donc voilà, il y a un moni magamba. Merci Sankara, nous sommes arrivés à la fin de. Voilà. Merci. Un mot de la fin par rapport à ça. En tout cas un mot de la fin, to lo baka ke bolamu et côté la biso na magam nyoso to linga to sala. Voilà. Même la spiritualité, même na mbet hôpital, au rappeler nzambe ke kanisa ata beki na pia koka. Voilà. Kanisa ta lipa na pia aveugle. Ezaka bango te bate belé pe bazawana lelo babona nango yo me bane lokoti. Oko sunga pata voisin. Donc elo na rolo baka to sa bolamu. Eloko na rolo ba yangwana. O etikali Sankara de Kunta oko linganga tuko mo linganga te mais to lingana ka biso na biso. Na sens que o azana ngo sunga pe baninga. Donc en tout cas merci. Na pesa numéro nanga 00243 81 50 38 669. Oyo moni ro sunga biso loko la Billy Fondation. À Longwe Londres, à mon action na biso abike non na ye na sala action mais à travers ndekonanga frère Samuel po na Sankara te. Aya sala action na ye bandikape ba sepeli. Batutu ba sepeli est-ce que et sali lo nini ke o aye po postuler rien? Aye peut-être pour la campagne mo bo to na élection na Congo rien. Aye po sala ngo de so never yango. Donc muto do talanga yo pe sala logo la Billy Fondation. Sala logo baninga msu sala logo biso ba Sankara et ça la bien en tout cas le basuka na rolo bana yite so na ko pesa ba merci na bato sunganga soule kauka merci na Sid Boy Manzaka Malion en tout cas merci na Jolie Mayala Masango Foire oya sunga biso et puis merci na Abed Achour. Merci na Yemoko Dominique Idiomi Wasalipe Makambo Belé. Merci na Yemoko Yateo Sambota
ya toza mbota napesi vraiment merci napesi merci na baartiste nyonso oyo boko soutenir biso lokola Fally Ipupa lokola Werason lokola La Forêt lokola Richie Watanabe bosunga biso esala bien merci na Peggy Tita merci na Massa Kombone Sego Kapanga merci voilà bon continuer tozaka na polémique te toya pe na action boye ezala bien merci beaucoup Sankara merci Sankara de Kunta merci na Dominique Mulumba Kankou. Nous sommes arrivés à la fin. Je pense que je dis un grand merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci à Joe Lili Atal en chair et annonce meilleurs vœux à vous. Merci aussi à celui qu'on appelle Cadet Tekassa, la grand frère propre. Merci aussi à JP Bati Kiko Warion. Merci à Dominique Mulumba Kankou. Merci à Angèle Moussaël ici à Kinshasa. Merci à Batunio Sobolandi Bisso partout dans le monde. Donc je pense qu'on se retrouve à la prochaine. Restez branchés sur Fimouna Fimou News. Un grand merci à vous. À la prochaine, fidèle internaute Nabiso. Personne m'a conduit, on dit quel bien. Ailleurs, Fally avant. bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.